Bandeko balandi émission to solo la yango na mamuro na pesi biso bambote bisika to zaliba sur internet na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que banabilaka TV ya mamura pesi bino bambote bisika to zali ya mamomo na mwasi wa tombola nzambe ya lola nzamba bomoi na grâce pengolu po ete kolala kola mukeza habitude wana yo mona kanganga na mona kayo ezala vraiment sujet ya kokumisa nzambe ya lola nzambe ya bomoi aza na bino nyonso bisika bozali ba bonne guérison na bino nyonso ko bana na mama nanga aussi on dit la presse congolaise nzambe ba ko pesa makasi lisusu ba maite makilate to ko mana bisiko to so ko mate nzambe ayeba isusu ko soutenir yo apesa vraiment makasi mingi nzambe aza na bino nyonso ba ope bozana ba hôpitaux bisika bozali par-ci par-là loboko na nzambe e assister bino ezala na bino elongo bandeko ya mamour lelo ya mamour aeli biso nini bandeko na ngai lelo e moi na bino mamour leki na bino aeli bino tokeba to bima na distraction tokeba pe to bima na distraction eloko eza ko salemela biso na minutes oyo bandeko na ngai na Congo Kinshasa to Afrique to monde entier to loba eza nde distraction mais biso to zui ya biso mamour azui part na ye po mamour aza congolaise azui parti na ye ya mboka na ye aye komona que tango bato mosusu bakolela po na développement ya mboka ba misusu bakoya na distraction neti kozongisa liti ya baninga ezonga sima bandeko boyebi bongo ya bino mamour ayaka na ba histoire mamour ayaka na makambo mamour penda akotaka bongo makambo ya politique te mais tango bomoni mamour atelemi alobi lelo c'est que mamour akomi awa bota la vague ya makambo ekomi kokomela biso na Congo Kinshasa wana batu bako bunda pona mai eza pasi courant ezali pasi batu bako bunda makambo ekende batu bako benga to bima to bunda to kende me ba vague ya makambo ekoyaka to uti koleka bandeko na ngai na événement vaseline elekaki awa bandeko nzamba salaki bango ngolu aboy kotika bango ba souffrir lokola biso na Afrique asali bango ngolu bazala kuna me bango bakoya lisusu boye pona ko créer ba poto ba insanité na matoi ya ba papa ba bokulaka bakomi koyoka makambo ezalaki ya chambre e bimi na salon o yemba bongo ya biso atika biso mabele lisi ezalaki na chambre e bimi na salon babo mani to komi koyoka yango o ezalaki ke ko vanda boye na bana total ata émission total ata moi lisolo mais bana to komi ko banga pona minute oyo nyonso ekomi ko bima nango na polele mwasi akotelema na lolendo nyonso akopasola nteke abimaki nanga boye azongaki nanga na ndenge aboye asalaki nanga na sens boye mais wana ba mama bakobima na nzela koloba ete to bunda pona ekolo na biso Congo to telema po ete Congo ekomi na nzala to longa bituma oyo Congo ekomi na pasi mais distraction ezali koya bandeko na ngai pe tomoni ete bayi ekolo Congo biso bana Congo toko sepela ne makasi na distraction wana parce que soki totali bandeko batala maka mingi okokota na ba chaîne mususu kokuta penda ba vu ba ka ba ni dozo kuta penda ke bato batala naka mais auta na Congo azwa chance ya komona motoki ya vert ya Congo mais tango nzamba sali ngolo abimi libanda olie ata kwa kotia makambo na ye mais azonga ta mukie na makambo amonaka na Congo ezalaka te alela ta lokwa bato batalaka bango makasi efongola ta baimboka miso to matoi mais bango kutu balingaka na bango de distraction wana Pasteur Mikey, asetaki, azamabe, aviolaki, akendaki. Boye, lelo tokomi na deuxième phase ya Pasteur Moïse Mbiye. Deuxième phase ya Pasteur Moïse Mbiye, une autre fille, Abimi, basala 2 ans. Na Pasteur Moïse na kosenga bongo kabuya otela biso mwa son wana ya mokie.
mais to solo la nan aye wana 2 ans to sala ki na 2 ans ndeko tango kenaki na Moïse biso to zala kité to kolobela ngona wana sima mais tango bako benga bino to bima to bunda pona ekolo na biso bana na biso bako kota supermarché bana na biso bako somba lipa mwana na biso akolia crevette mwana na biso akolia pizza akolia ngom koloni nako kota ka bwende na koya mo malewa moko ezaka pembeni wana na okimona moko mbala zolo balobi yango ba colter ngo baloba ba colter ezaka ndenge nini cuivre ezaka ndenge nini habipo diamant na mona ngo déjà na banini wana ba papa na biso batanga ba kombo ne ba laksa biso na ba TV mais eni wana ezaka no ndenge nini mutu azolo banga za mwana mukete déjà pusani ayebi yango te minéreux ayebi yango te toyebi yango te toyoka mboka na biso eza na nkita mboka na biso eza na eloko boye babiloko nso toyebi yango te loba tobeta na internet na Google toluka toyeba toluka tomona ngo ezaka ndenge nini basalelaka ngo nini bazwelaka ngo nini coltan wana ebimisaka nini esalaka nini soki totamboli micro balagder tokei na balaba to bani kotuna bato oyebi coltan wana oyebi numéré oyebi nini bayebi te oyebi cuivre toyebi te biso pe tozwaki ngolo akomona bacuivre ngo mpo bande kobenga nkonga na kala bamongo bande kobalela ngo baye opesi yango tokutanga pa koko na biso na ba oyo azwaka kolakisa biso nkonga oyo ezali cuivre azolakisa biso mais lelo bandeko na nga eske bana ebele botuna nanu bwana bafamille na bino akisa tuna mwana kenda ya klasi osomona cuivre na Kongo mboka na nkita ya Kongo na minute ezaka abuzoba ezaka buzoba bandeko na nga bino bato bolandaka biso bozalaka na mwa ba relation ya bien o ekutaka bino mbala moko na bakonzi est-ce bakoyi kosala effort ya kobimisa biso na bato bakoma biso na distraction nalandaki mutu mo na internet lobi na lali alobi na ye komona lokola bapaster oyo ekomi lokola jeune na bango na gouvernement tango peuple azotomboka po alela mapa alela nzala bango pe bayene loko na bango po emema biso na distraction ma biso na elengi emema biso na elengi po biloko na ndemboka elengi Kongo mboka elengi olalo la muki okuti affaire d'homme toliaka te na minute ndenge tozoloba bwe lipa ekokoma na 2000 francs ngana loba ina osala effort cette fois-ci tokoloba lisuba blabla te tokoma kolakisa bino botala mapa ya 500 mapa ya 1000 francs botala mapa ndenge ezokokende mapa o batu bayebaka mapa oto ipaki jusqu'à présent azali akondaka abwetala moke nakolakisa bino soki osombi yango na boulangerie nde kosomba yango na 200 mais soki esi ebimi libanda ya boulangerie ezaka su na 200 te mpe soki bapasoli batie mwa bere na ya moke wana bazwi mwa bere moko bamateke bani wana bapakoli moke ekomi na 500 000 francs mais bato bakotala mutu azolia bien azolala bien akotaka pe na wifi na ye aza na facilité kozwa wifi alobela mboka alela nzambe esunga mboka na biso alela mpona bato bayoka bango na bavio bango basalaka mete neti lelo kane nazoloba na bino bonga mwana na bino na leki awo histoire oyo ebimeli biso lelo na ntongo ya mwasi ya Moïse mbi oyo abimi bandeko bokomona yango na bainternet bokomona yango ndenge ekosala ampleur mais mutu akoki koloba te ke nga na poto awa toliaka bien bota no supermarché a poto bandeko na biso baza kosouffrir tozovivre ka na ignorance mutu na mutu azoloba eza vide nga nakokota makambo ya buzoba wana te makambo ya buzoba bafamille ezosouffrir fruit ndeko fruit Kongo eza na nkita Kongo eza na nyonso fruit mboko ezobota biloko ya pur oyo tolobaka ya bien wana ekobima mpenza boye na nzete na yo na Kongo biso moko toliaka na biso yango te Congolais tellement pasi eleki nzala eleki bandeko tobima na distraction bakomemelaka biso tobima na distraction to repousse biloko oyo to repousse motakalize to repousse babiloko oyo bolumbu oyo ebimeli biso na balabala to repousse yango oko repousse yango na koboya kotala yango
oko repousser yango na kotindika yango musika yo yeba na kamo entourage na yo ozana mwa bakonzi boko ipe kosola ke est-ce que bozo mona te biloko ba pasteur ba omemela biso une fois na yo ka ba suspenda Matus frère Matus Samuel ba suspenda ka ya kobeta te akosala boyete to yebite le quoi l'église yango peut-être biso makamango to yebi yango malamu te mais bino ba oboye bi penza il y a pas moyen ba suspendre nanu batwana o et comment kaka lelo balamuki asali boye lelo comme à faire serpent Moïse azo salanga boye bino bana basi oboko sala biso eloko oyo po batu bazo telema pona koluka ko sauver mboka batu bazo le na tongo bande kolanga nazo kosa bino te soko lali okumisi nzambe mais soki kako yoki kokolioko tongo etani congolais passé bandi na motema ba parents ba komi kotala mwana tina kishase mila makate tie komi distraction to lembi distraction botika biso to lela pona mboka bo repousser loko bandeko to bima na kati ya distraction bo finga ka bato bo finga ezali kambute mais za passe na motema tangu yozo finga peut-être pour ozo mela miliki peut-être pour ozo lia soko tali fruit bandeko na kosunga bino bo bana kotala ngona mamour to solo la ngona mamour bo bana kotala biloko wana soki mamo se ya permettre ngai na koyeba ko lekisa bino ba biloko wana manga pasi loko eleki na Congo mutu ana njete na ya manga akiabuki ba manga mike no mur akanyango na kati ya sachet evai na ndako na molunge mango to yebi ke il faut etela po mutu alia babuka mais lelo manga koma ya mobesu ona ba mango to bake kaka manga eloko ekopesa maladi na libumu tango maladi ekoya wapi hôpital ya malamu wapi traitement malamu to kozwa toko kufaka na biso kaka boye pona nini mbongo hôpital ezate muto ya meli o ndenge ozoka kingo ezokanga mapo biso to koma biso ba médecin na Congo to koma ba médecin yango to bima na distraction bandeko na ngai biso so ndeko tozali asoka mutu mwa kingo ekanga maki peut-être alala ki position mabeto coussin o ndenge ozoka bongo isa de malaria attaquer yango akosomba kinini akomela na kati ya nzoto peut-être ezana eloko moko eko déranger déjà na kati ekuta na kinini pa mutu akei ndenge to vandi boy okoyoka kaka ndenge zo sala bo angine ndenge zo sala mbala mususu eloko mususu na nzoto tozana tango na te eso tona ba métier traitant na ana mutu na kokende asunga on a zo rendez-vous oya ngona sekande olanga ujo kende sika poto abira zonga langa poto passe le kinga biya kanisa ta ukenda ozo rendez-vous na médecin a ozo monter so il passe ane leki bela nzambe lo banzambe pardon na sina komi lukela la solution po awa yo bete ngali so na rendez-vous na médecin tozaka na rendez-vous médecin na ya cheo na il faut na côté internet au moins nazo expliquer nga bitene na minute na koti boye na otali que pour nazo rendez-vous médecin on alingi na kutana na okutana na ye tozana mais nga na kokutana na ye na 10 juillet ou août ya yo komi na niveau bongo biso de ko passer pomme de terre o ebimaka na mabele boluka ngona kisasa pomme de terre na bandako eliamaka pomme de terre o biso tolona Kongo na nkita Kongo bwaki kaka lelo loko boloko ebotami boiwa mabiso na distraction bandeko bobima na biloko oyo totelema poto bunda pona ekolo na biso Kongo totelema to bunda pona nzala na kati ya mabumu tokomi koluka biso tokima tokeka na poto mais la poto ngo pesa tokomi ebele passe ko masuna mboka baningati mais biso moko komona mutu aye un étranger aye bozui carte mabo maman lié bozui eloko bobo pese bozui eloko bobo salele bozui likambo bobo pese espace et puis azo se retrouver dans le Congo il y a de l'argent. Pourquoi vous sortez au Congo? Au Congo il y a de l'argent. Il y a de l'argent na bino bavena. Il y a de l'argent na biso bana mboka te. Mais le loba faire e komi bandeko pardon tozo senga. À ta prière. Soyez tout monde que peut-être mon toisin en relation na ba condité, mais à ta prière. À ta prière. Tola ke la mutu mabete.
Po nzamba pexi bibebo na biso eloba mabe. Oh nzamba yeba kozwa molimo ya papa wemba na podium. Oh peut-être atiki bana na ye na pasi, peut-être tant ane koka kina nute. Mais basali na nzambe ne tumbelo. Tango passé a kokufa ne tumbelo tolobi o nzambe moto azui elokuta. Nzambe ko kitaka moto te biloko abwe pene bana ko zikisa. Tango biso to kolela nzala. Tango biso to olala na courant te. Na uta ngola bandeko na ngai, na uta ngola na fandi na ngola. Na na lobela makambo ngola te malgré difficulté ezalaka na ngola, malgré pasi. Mais ndako eza kitoko. Ndako na chasa to kofuta ba 300 400 dollars. Ndako wana na ngola ozongo na prix wana te. Ndako 50 dollars na ngola pe bato bazofuta ngo après 6 mois. Donc cela veut dire batike libino na mo espace. Courant 24 heures ici 24 heures na ngola. Maye ezaki na pasi. Bato na so ba yebi ngola maye ezaki pasi. Mais lelo oyo gouvernement sale effort ameki kotsa ba mai. Mai wana bafuta kangote. Mai wana bafuta kangote. Angolais amukie balobaka Angolais amukie kota na Congo 3 fois. Oui, on n'en disconvient pas. Angolais n'a pas Angolais na souffrance. Mais mutazo préfère vivre na souffrance et Angola. Kaya ko vivre na mboka na mo Congo bisika baboti na bazali. Bisika bandeko na bazali. Amona ka bandeko na préférer souffrance ya kuna. Mwana ya 15 ya poto. Ayebi ko funda. A filmer mutu, a fundi basali ba ko sala justice ba beti basali makambo na bango. Qui dit vrai, qui dit tort, mutu ayebi yango eza nzambe. Mutu ayebi nyoso wana eza nzambe. Bo excusez-moi pardon. Qui dit mensonge, qui dit vrai. Mutu ayebi yango eza nzambe na kati na bango. Mibale. Mais est-ce que moi na 15 ans qui ça ko sa eloko bon? Yem ta kuta un vrai tonton na e. Un bon tonton. Moi na âge à 15 ans qui sasa. Akuta ina tonto bonga ko salango, akofunda ngo afundela ni. E belanza lo eza na mboka. Aolamuka na tongo yemo fa sombelamba, yemo ko fa sombali papa, yemo ko fa lata bien, yemo ko fa sala nyonso tout. Ake ko funda tonto na ba beta e. Amo lo ko azu retard na vite. Mais moi na poto tala moi na grande fille wana to moni wana grande fille. Grande fille wana. Oya sali loko wana afundi. Mais biso na âge wana te na Kinshasa. Âge wana Kinshasa mwana za mwana ta sakomi yaya. Ako peso pe lingala moko se retrouver kuna. Pas ces na mboka. Pas ces na mboka. Nzale tondi na mboka. Mais yoka ba distraction. Yoka ba distraction ba memeli biso awa. Affaire d'homme, affaire distraction. To komi na ba distraction moko bande ko nanga vraiment et komi ko pesa ngana pasi na mawa. Aïna affaire na e. Avec le pasteur Moïse Mbié de l'église de Bethel, nous avons passé une relation amoureuse de 2 ans et demi, nous tendons vers 3 ans, dans laquelle il s'est passé beaucoup de choses, en tout cas très floues, et ça devient de plus en plus flou. Au fait, pour le moment, il m'oblige de toucher les fétiches, il m'oblige d'adhérer à ces séances pour Makambo Yanganaye et Simba. Et chaque nuit, il commence à me faire des apparitions, ou dans les physiques comme ça, il ne veut plus me voir. Et son numéro, je ne sais pas, il commence à passer à quelqu'un d'autre, soit à son frère, soit à quelqu'un d'autre, il commence à cacher des identités. Mais la nuit, il m'oblige d'adhérer à ces séances. Il me fait des apparitions, il vient coucher avec moi la nuit. Il se transforme en un serpent qui vomit de l'argent. Alors il dit pour Mankamoyangana et Simba, je dois adhérer à ces séances, je dois avoir ces serpents qui doivent commencer à venir vomir l'argent chez moi. Je dois sacrifier mon fils, je dois couper les
pied de mon fils, que mon fils devienne un handicapé. Tout ça, ils ont besoin de lui dans le monde mystique. En tout cas, il me montre beaucoup de choses, qu'il n'est pas un pasteur Ndengi Bukanisaka, il n'est pas un pasteur. Lui, c'est bandeko na kati na wana po toke déjà na il n'est pas un pasteur ndenge to kanisaka boy na boy déjà na nu mwana oyo ozana nu penza mwana oza penda mwana okolanda Yesu Masia okoko bima na pasteur na yo est-ce que penda pasteur na yo aye ko lika yo okoyi ko bima na ye po bango mo ba pasteur tango ba te ya biso ba yebisa biso nenti toza boy tokoyi ko bima toko sala ekobo te tokoyi ko bima na mibali te soki no ba bali biso te tango na koma ina ta ya fiançailles ba pasteur ba mama pasteur ba bande ko yebisa ngai ya zala makasi boko ya nekobo te ekoyi ko empêcher bino makambo ebele ekoyi ko sala bino makambo ebele tango to lingi to bala na deux jours avant mariage ba bengi biso to vandi boy ba poser biso ba question boye bana kinjo to te to nini te soki ezali bosala offrande ya réparation ba fuka masabino ba bondela bino nzambe pona nini vina bino ke malamu siko yo tango pasteur na yo abengi yo alingi yo obangi no te ke na kati église il y avait une femme Eliane oyo alekaki alobaka na biso nyonso tu yo bangi te yo oze na yo siko tango yo oze na yo omoni okoye komona oyeli biso na télévision place oyo biso tozolela nanu nzala place oyo nanu tozoboya distraction yo sko lelo oyeli biso lelo boye pasteur mbiye fétiche pasteur mbiye epi eloko ezosanga mpasi bafi yango nde bande pose tango akoleka azoya koloba likambu po adistrait biso na place oyo tozolela kwanga na place oyo tozolela fufu na place oyo tozolela eloko ite na place oyo tozolela souffrance babengani bamama na nzela bakoteka te me misolo eza te moye bato balia te classe mwana 6e des humanités akoyeba kosalela leki na ye école primaire devoir te mwana oyo ake na université akoyeba kokoma te kombo ya moto to akosala erreur tango biso tolela pasi na biso oyo komeli biso pembeni allez voilà bayeli biso j'étais la femme de pasteur Moïse j'étais avec pasteur Mike Kalambay voilà comment Mike Kalambay a supporté Banate voilà comment ah peso ko tali ba commentaire oyo bimi na biloko mwana mwasi otala commentaire munele distraction na lani mama nanga moko na poto mama wana na pese kaka bambote mama wana na poto akolela lobi pona nini soki to lobi to bima congolais ozokoka ko bima te mais soki kaka lobi na tongo ba lobi mutakaliser comédien mutakaliser mutu boye mutakaliser musicien pour esimbi pona nini pasi na bino moko ba congolais bokoka kolela te yango ngai pe na ye bandeko na nga to bima na distraction biloko bosala biso to bima na distraction biloko bosala biso soki ya solo mwana mwasi wana eke azoloba makamba solo ke non vina ekomi menacé boye mais na yo ke ba pasteur basalaka na ba nini na bangoti chef ya ba pasteur asali soka moni ke chef ba pasteur ye wana nda soutenaka Moïse Mbiye akene directement kene ko tika plainte na ye akene na leta kuna kene ko funda akene ko sala ko porter plainte na ye afunda Moïse bakuta na bango na Moïse ba régler makambo na bango tango balingana ki tango Moïse apesa ki ezala ki boete mais tango mboke ko pela biso loso ne mutu tozo souffrir to lobela mboka na biso te to ya ko tia mboka na biso na désordre ba bêtise oyo lelo to yo kilobi to koyoka ya nani po ya Moïse ndenge ke mikolo ekokende ti ye pe Moïse il faut ça la retour à la parole ti église cité Bethel pe il faut telema bato mosu ba telema ou internet ezui moto internet epeli moto na minute wana nanga kolobela fufu oya ko kipe na ni mamura lobela makamba fufu mboka ezopela na okipe ngai on tout temps akipe ne makambo neza na mode te na minute tala Congo ndenge ezokende na distraction yango mutu moko ayebisanga lobi
be mission yozo sala wana oko progresser te so continue kana buzoba lo na tongo bando finga na ona ebiso mamu directement peli na yo komi pe de amiki po Congo yana ngomboka ba surité Congo ba gagner vie na surité et ça la biso pasi et ça la biso pasi bandeko na sengi binoto bima na distraction oyo yo oyo zwaka occasion ya ko solola na bandeko wana ozwaka occasion ya ko sola na bakonzi ya mboka po eza na batu musu basolaka na bakonzi ya mboka azana na relation na mukonzi ya mboka ndeko na ye nani na ye yebisela biso batalela biso ba situation makambu oyo tolembi yango tango fufu ekokende tango biloko ekobunga mapeso koma biso na 2000 francs kala te fuwi ya malonga toliaka te manga ya sende oyo soko ke na province okolia okosepela manga sende na Congo na Kisasa na capitale ezande mango etela na moi manga oyo ya normal oyo manga normal toliaka etela kaka na moi fruit ya Congo ekoma kopesa malade olie mutu alia fruit epesa e vitamine A B C D ndenge kendaka na ba vitamine ndenge to mona na ba kisi fruit ya Congo ebalukela biso malade Nzambe ayoka biso mawa Nzambe asunga biso lelo ndenge tozo kende farine ezo mona na te balobi ni mboka puchini mutasali makamu po nini mboka na biso reproduisaka eloko te na minito tozo souffrir bana ba bebe ba bota ba omela potopoto te Congo reproduisaka eloko te tozala ba masangu bazolo bana ba fufu tozela lelo lobi tozela na yo kilelo nouvelle bakosala manyoko manyoko ekobima lokola manyoko le bachaka ka fufu bako bakosala ngo pe farine yeah gloire au Seigneur tozala posa biloko ya bongo. Où sommes-nous? Tokei wapi, mafuta mbila, makamono sotu, we bandeko boko la biso nakala, ezonga, ekende wapi, kwilingongo, sukali, bakoko wana, ezana vitamine to le kakabanzela na yango neto voyage la kabandeko na nga réalité zo le kana Congo, bobi mana distraction s'il vous plaît, to bonde libino na komo na Yesu Christu Masia, yo sambelaka, ozamo sala nzambe ya solo, ato boma na sena mabele, bombela nzambe na yo, loba nzambe nga ba yebinga te na zamo sala nzambe na sala kombote, kasi makambo ezo le kana na ba ene na biso bato ba pesa ba passe makambo ezobima na miche ko ma distraction na mboka po biso to wana nzala to zana nzala mutu na nzala na libumu mais acha moi mega alela tapone loko bwe mais to koti na distraction nani akolanda po Congo kende nani akosala pona développement ya mboka kende nani akopesa loboko jeune ni yakobima jeune nyo savai na kwazo tala pasteur Moïse Mbie petit momio alobi pasteur Moïse Mbie okuna bimina ko okiteli sola Moïse Mbie okiteli sola Moïse Mbie distraction na distraction mutazo comprendre place tozo kende te on dirait bokomi ko kanga biso misu na ba bombe na bino na ba biloko na bino po boye ba ndenge nini ya ko saboter biso mukolo ope ko hinda na Congo mukolo ba ko kotela biso mukolo to kufa kabwe tokufa kabwe po toyebi eloko moko te toyebi information moko te toyebi eloko moko te toyebi bisika tozokende te bosukaka bu Congo eyindi bakoteli biso na Congo pona nini baomema biso na distraction ba makambo na bango ya bamutaka na bango ya bolumbu na bango bazoma biso kwenkwe bandeko bolandi mamour yo zolo bolobi mamour lobaka bolobi boyeba te kendi na lobaka bongo na sangisela bino makampo bo comprendre. Tant on a même les bino bongo cela veut dire na bito bimana kati ya distraction mboka no eza na passe mboka no ezo souffrir tant yo za libanda tant yo liaka na bakonzi pona nito kopesa biso pe chance to lia bongo na banda kuna biso bere ko takate mateko to liaka eza mateka mungwa peso balaxio mateka ana ko lia ngote kokoka yango te il faut ça les faut ba biso ba supermarché partout mais beaucoup na ba supermarché bokende kutala nani akokota na supermarché soki o papa na za mutu yate bongo ba orphelin bongo ba vif bongo bato bazana makoki te bakolia nini yango moni ba jeune fille na Kinshasa basali na bango bondumba bakota supermarché po achakabelo po ala teloko nini bokolo ba congolais kindumba kongola lingi kindumba kongola lingi kolinga mibala bato kongola lingi kovanda yemoko na pasi ya modèle oyo lingi distraction yo zokota na distraction pasi to kolonga ngondenge nini to kolonga kaka soki yo boy distraction yo vanda kana bakonzi yo liaka na bakonzi soko bandi ko telemela biloko oyo obandi ko lobela ngona ndenge moko boy ezo kitisa bango ezo bebisa pouvoir na minute makam ndenge ezo kende tozo kena position nini Kongo ekomi na phase nini ekomi na phase nini mais na minute tozolanda na makambo Moïse Mbie mutakalisation. Merci beaucoup bande konoso bolandi mamour ba bopesa biso loboko nzamba lola a continuer toujours na kopambola bino a kozala na bino vraiment courage alité parce que kuna déjà kabuya zo ko signaler nga mamour fo émission et kata na parce que déjà
tokozanga lumière place o tozali courant ezali témoin ndenge to charger ki libanda bandeko nanga passer za na mboka nde tozoloba vraiment nzambe asala biso bolamu bandeko balingaka au séon de la presse congolaise atindeli bino bambote epa ya mamour kasi bobo sanate au séon de la presse aza bongo na makambo o elekelaki au moins na mamour hay bay bon kolobela bino bandeko jusqu'à présent nazuma bappel quelques appels o tozo senga toujours lisungi na bino merci na bato nyonso bazo soutenir océan na moi mike o bazali kotinda bandeko ndeko na bino au séon de la presse il faut azwa traitement ya makasi ezo senga lisungi na yo pende kona ndenge azana prison makala jusqu'à présent nanu abimite papa ya bana 4e mobali ya mwasi na ye afutela kandaku bandeko fin du mois kalate eza lokwa biso na ngolande tozaki te 6 mois fin du mois kalate océan de la presse malade océan de la presse recherché to ebite ndenge nini akofuta ndako wana akofuta ndako to akosala ndenge nini bandeko to bengi susu lisungi na bino boleka na kosunga oya bosanaki to oya zwi message siko ndeko na ngai yebana kobenga numéro 1 n'est pas ya mamour kota na contact na mamour bosolo la pe bozwa solution na likambo oyo toyeba kozwa pe kimia na kati bota vraiment merci beaucoup ba ope bolingaka océan de la presse boyoka kombo ya kabuyos moko ya biso oyo asala kaite belema oyo eleka malamu bientôt c'est son anniversaire s'occuper au CPR kabuya oyo kabuya au CPR oyo kabuya mabete kabuya malamu asala ke émission na bino kende kabuya la mukaka 5h kitana terrain vraiment occasion anniversaire na yango oyo mardi le 10 et ça anniversaire ya kabuya s'occuper ata moi juin yo moi polo moi singlet moi ceinture et que ça la pe kabuya malamu car ande baloba c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel vraiment on appelle Bino Bambote Bisika Bozali mon cher époux Pascal Pembele puis voilà na pesio bambote bisika ozali mama Fifi Ernest ainsi que votre couple et la famille Ernest Tabou na pesi bino bambote bisika bozali ba belle famille nanga nyonso na pesi bino mbote famille Lopinga batu nyonso tu na pesi bino bambote bisika bozali ba obolinga kamamuro na pesi bino bambote bisika bozali papa Sive balobi Sive Pedro na kati ya Brésil ezoyokana ezopesa na vraiment nzambe ya lola aleka na kopambola bino mama na Flora lingi bino mingi to monani à la prochaine occasion. Ciao.